ka Congolais okufa na humiliation. Mais biso toza raison moko boye. Soki toyoki likambo tosalika une semaine eleki. Peuple oyo, botama Congolais ko elengi me, buso ba pesa na katika ya communauté. Kindoki za na katika communauté ba buriki. Surtout on a vraiment beaucoup de buriki dans cette communauté, je vois. Moi je vois parce que je suis maman paradis. Il y a beaucoup de buriki. Parce que quand on a mutu lokola mingizila ya vandi na kiti, alati veste rouge. Nambati abeti tisi assemblée. Aya vandi. Ce que nous devons comprendre, madame. Na yebi so déjà suki no kataka na mutu wana. Mafuta mbila no chaka na mutu wana. Là où il y a un quartier latin. Comme ils ont si battu une époque. En tout cas, nous avons révélé l'époque. Oh, ils ont battu. Ils ont fait un mutamaïle. Yaka. Dans le biboué. Ceux qui ont checké na mutu. Ambi wana tentir. Ambi. Oh, biso soki to chonga banda kula to soko ma ko ko so ndo nzite longa la suka ba danseuse mais tu de l'ose la danseuse chanteuse oyaka chanteuse mais ozana suki ka ba danseuse na mutu et là la soza mera parler zate yo mo to memi biso na mulongo to ke na mulongo ngo suki wana chaka la mutu botono ndo yaka wana bote na yonde yaka na suki ya mbi wana ya soko pokolo ngosaka ya mbila botono ndo yaka wana selon yo. Mais si nous avons comment moi c'est un patron. Malgré un millier patron, notre continent détaillé. Mais souki, mais changez pas billet mat. Yo ko l'acception robe minda, robe ban pour le l'acception na podium. Na rena. Mais ko changer la tête. Souki wana. Quand on lati bon ba rouge wana, ou monter le mo kaso na mutu. Yo ko za la grande dame te. Et si ka poso lingo mato comme on a levé moko be grand chanteuse moko bete ayate oh yo saka mulongo mona barebo chulo yo sko ya mukolo nango yo kati uzandenge nini yo sana fia na bata mayele yo kasi uza mama chala mwana bien mama mbili abeli te yo saka na mulongo na bano mike bazo bima awa yo kasi posaka ozaka la komba ozaka pomela papa. Papa siko kande balobaki ke akokufa na humiliation mais yango tozomona humiliation oh makambo ba wei balobaki oh balobaka soki muta loka ya kufa mais comme problème boto na Benjamin Fuma puto soki muta loka ya kufa bongo na ko bikula ya soko za maile za makasi na ba prière te Eh Seigneur Jésus. Tellement de lugar détail mais surtout font les détails livres. Tu font le livre dans le biboui. Na rota que on a bien maté, na ta que on a expérience ya mutundo ngo fanda solo ba makambo. Bon. Bon linga ngene mobile na 2000 combien? Raconte ça na 2000 combien? 2006. OK. Bande ko nga 100 ko ne saline grève, ba supprimer ba train, ba supprimer ba métro. Ichi pesa supprimer. Ya. Déclaration munene eroyo na kuna lobité na côté na détail té bobo so déclarer live na ko loba na ko kanga miso ya projeté ko betanga na miso toute la journée j'étais dehors toute la journée j'étais dehors toute la journée je rentrais ici je sorti là je m'en pas je marchais ici correspondance na kebwe je suis fatigué na lobby boy bolinga ngina papa abino na âge nini na 2006 té ouais, qui orchestre en 2006. Azar l'audace. Et on se demande à mon souba le bafou pour sur la baie, sur la bipochi, sur la niva le bas très mango, sur la macaco, ou le macaco bipochi. N'habite son de bien bien. Et on m'a souillé mon tacola nae, à quoi la vie à matembele, aller la vie à Pondou. Faut chicailler parce que Mouto a souffert ton raisonnement nae. Et pour le mouto a vu la passer. Pas sous ma baningue à la mobulo. Ako boma baninga neko comprendre liloba bakoko baloba poko tala mutu oyo mokili alegaka deva bato yembaka o kuta salaki na anonyme il faut le faire loka ndongo fana kino anonyme bato musuba bundela ka yo babite yeba kutaki ga libala yeba salaki muninga boya salaki boy mais lelo molakisi ki buriki ke ki buriki. Là, nous sommes mettre la chroniqueuse, c'est pas buriki. Donc, il y a pas la kati. Donc, là, la mettre la buriki, la kota ba chanteuse. Donc, toi, tu es aussi dedans. On l'a dit que buriki n'a eu vraiment. Maman, tu es vrai buriki, dis jamais vu.
bolingana kite oyaki na orchestre na 2006 loko yo na orchestre okutaki batu wana maloba na yo moko ya ngate okutaki batu pe o balekaki pe mais là il y a que se posaki ah Seigneur habitez-moi moi so rêver bien so lota akono batel lo mote que na se posaki après ce qu'on se posaki quand ndongo yaki bongo ndongo yaki ka lokola pa ubongo lokola konga elongo lokola konga ko babendanga matiti ndongo yaki kaka bongo ya escalette bongo tozo yeba posote soko za mutu mwindu be uti na desert be utaki na mai tozo yeba race na ote ndongo yaki kaka bongo o se posaki pe na bato okutaki na kati ba malala ya kitoko oyo mosoko ko tozo mona muninga mwasi mais c'est clairage zo clairer OK ko ta ba danseuse kuna ko faut pas parler hein. Donc, il y a un se pose qui carbongo. Est-ce que ma cambozo loba? Journaliste Yamba qui est pardon, madame, excusez-moi. Peut-être dans son coin, elle avait pas un peu de verre de l'eau d'abord whisky. On est moi, t'as vu, mais la whisky m'a cassé. T'as là, vandanan boy, koyo, téléphone, vandanan boy. Sors quoi, nous rebête sur m'bat, t'as là, on va m'en sérieux. Madame la journaliste, s'il vous plaît. Mouto Yamba qui wana, quelque part, avant mon compte, avant font la caméra. Pour mon état mais la verre mon pembelité. Pour ce qu'on t'a libéré ma camsoa bimissionné de moutundi à langue. Qu'on langue ne s'ama bé, mingizile. Et puis qu'on langue ne s'ama bé. Donc yo bon à kaka, ce qu'on s'en langue va faire dans la podium, musique et so bête ma casse et so défoulé. Mais qu'on langue ya boye, bah yambion et miso sur le bado qu'on a noté. Oye bien qu'on maîtriser quit non tu sais pas maîtriser ton quit toi. Yongo papa na zaka na raison nga ko sala be mission mingi te ana raison pa iboza mutaba dega tala dego sali tala erreur sali yongo zo mono bimisi album tata wana ko se ayoko sala la yo soki babenga ngoni soki conférence de presse soki nini tata na zaki na raison yo il fallait pour leka pour tala ka ko leki muke ba yambi yo il fallait perception tel loko mo expérience ya kitoko to sepela na yo to linga ko loba. Mais au yéna plateau, on oublie c'était l'eau. Mais ça lui bien. Pour la première fois, bourri qui comme toi, tu viens nous parler les trucs moto sepeli nango, ça nous, hein? Comment ça? Ça nous fait plaisir en fait. Tu s'appelles ah bravo. Quand même, moi la mosso to boulé la ke mabe, moi la mosso moko to emilia kaye, magé à côté déjà nanda kwa libala, moi la mosso boete quand même. Asali sorti médiatique mo kitoko na yepe na vandi na kita bokondi na betolo pe maboko donc yo ko lukata jour mona félicité yote ata yo moko est-ce que bat na mokili bazala ka bongo jour moko nga Chantal Bola mama paradis ngiso eke kwa Congo na yana félicité ata yo je peux pas chercher une jour non félicité ata yo ono ba makamba bien to sepeli nango to betolo pe maboko ezate na mutuna yo neti boyo to vandi mais yo tumboli biso oya ko so mabe azu mabe oya ko so bien ça se connaît bobo million mutu na mutu azo na lichette na zo kata zu parti na nga sko parti na nga donc yo ko sal kamote sepel sanga mais comment yo ko fana na kiti maman mobima na âge na o comment c'est de 40 ans yo ngo boza 36 ans t'as quel âge toi mais toi koli na passe yango ata au vécu na ba vitamine C T on va trapper mon aki mokolo mais il faut quand même l'expérience. T'as pas fait les formations pendant qu'on côté dans le pango on vend dans la piscine ça sur la piscine OK yo zongi chambre toilette OK bo zongi t'as pas l'expérience même en formation pour venir star. Il y a beaucoup de trucs à faire et ça tu peux venir président de République démocratique du Congo. Pour venir quelqu'un de public, que les gens qui te pressaient, faut quand même, ce qu'on va quand même faut changer un peu de formation. Vous mona, ngaba finga ranga awa. Orumeli na poto intégrité, osa bourri que botanga te boko mate. Mais bango ba yebi te ngana legi bango na mayele. C'est ça le problème. Comparaison na yote. Moi je suis maman paradis. Ngana ko beta be pas na bimisi anglais. Et là ngana tanga ka biloko nga batu bazalaka te. Je suis celle unique. Siko yo muto lega na public. To pesa yo siko yo numéro 1. Comme yo ko comme numéro 0 T, numéro 2 T. Awa to na détail. Non quantité. Siko yo. T'as pas pris de formation en fait.
omoni kontaka pe siko uti ne siko komi omoni esengaka pe baformation mosusu ayedaka bato bon omoni ne memi moto mpo koma mannequin balakisaka etamboli to etamboli na kozwa pose na ebalukeli na esekeli mpo bato basepela no public ozo comprendre eza neti soki moto akomi président de République démocratique du Congo formation kozala moto akolakisa ye ndenge baliaka ata bandenge kolia na ndenge na ye bakolakisa ye nyonso etamboli elobeli evandeli na bato il faut kota mwa cour moko boye donc yo ndongo ya olongwa na bamaya mabulu oya na bapiscine okota ta cour moko te donc il faut nager te tout total libe soto yo mando boko na piscine donc soto boko na piscine ça to ça ne balete mais na piscine kaka sans sauvetage koufi tu vas mourir donc on a formation te que esika na komi oyo public na yako yemba batala ranga muto pe na komi na ye magaba baka kokufa na humiliation azananu bon ngana mekata ko changer comme une femme bâtit sa maison. Voilà, moi on peut yangwana et aux servir penayo. Roko sala te loko moi bongote. Pourquoi tapoter nga live te voilà pomme nanga. Nga pomme na binote. Moi j'ai beaucoup mon temps de parler. Est-ce que nga la provoqué moto? Non. Bon les mingi zile yaki ko loba ko sala émission. Yaga saki ba buriki baza. Mais le télope bazat. Net nga ki intellectuel nanga yaka kasko makambo yo. Ya pena ba bureau ya mindele mais yo ka mutu congolais boy on mona no ki buriki na ngai tala sur le nom de détenu ba buriki bana ba réseaux sociaux vous pouvez pas imaginer ce qu'on tient ya ki wana alors wana maya mabulu koskola maya mabulu kotoka maya na cantine koke na lupango bimisaka maya na pompe ko kata na raté asoka ta formation morote formation ezate intégration mais formation ba yebso bondo ko ma public ko lega na miso abatu formation moke les raisons les cas au sana ta sortie médiatique na yo bio sa les mission ba yambio oyeba nini na ko bimisa nani na ko bimisa te po kitisanga be po bo mobali nanga donc tout ça là donc rien du tout donc yo passa bataka ya ko koma banzembu ya ko yemba ya ko sala buzoba bon 2006 oyo ko kota musala oyo ko banda musala na 2006 merci bato okutaka na kati ya lupango wana bakokana na poso na yo ndenge yo yaki po yo solo bake yo ki ko se poser numéro 1 tu es mythomane tu es vrai mytho pour biso beto salir l'air yo ko kota na keste wana boko na babande ko beto mando boko na piscine yo posale ka mulonga ba danseuse osale ka sika ba danseuse ba sala ki posala ki pourquoi tu es mythomane comme ça maman yo le oyaki na ndaku wana oyo ko zo musala na 2006 oyo ko luka musala okimi komela maya lobo kuna na l'église po yo zaki ndese en Christ te yo zaki musala nzambe te obandaki na bongo te yo muninga no meje 30 nzamba batela kaye azonga na musala obino bobandaka ya bozo déclarer live na dans la pomme na bino boye bisanga héros moi avec vous on est des problèmes à cette heure là c'est le problème te déclaration en ligne ou déclaration za no malembe livre fungwa mi biso livre nga livre César fungwa ma déclaration za no c'était pour tu l'absolu tapotage biso linga mingi tapo allez sécuriser nga live un peu de roses un peu de cadeaux live est la sécuriser là yo ko luka musala na 2006 ababo koma na bolingo na 2008 bato kutaka na kati ya lupango wana bakokana na poso na yo omoni ndongo zalaka lo ya musala sika merci Lou bébé bato yoko luka musala bato lo kota na lupango na bakokana na poso na o omitala ka ndongo zalaka kala omitala ka frama esiko wuta la maya mabulu est-ce que bato ba nosko na maya pompe donc to la maya mabulu boko za poso moko ede lo ko lobi kosi ko yaki composer po yo linga ka numéro 1 ebe église ngo sikondo me la communion numéro 1 ba bimisa ko esikani yeba ça peuple congolais on peut comprendre des choses ba image ezali l'église ngo sikondo la la gomme makolo mabiata mayandise kota na gauche kota na droite yeba ça biso numéro 1 bimaka na église sika nini pour comme ça masumu na ba novembre ba sambela ka bouton nyos ba ba problème ba zo sambela pourquoi toi tu viens de ramener nous des problèmes avec toi
à 7h là novembre maman ça kindoki benini kindoki ngo sila okakate ya kindoki ngo baninga bazakata ko le sika balesa kindoki comme na lupango mo pepe minde pelaka kure kata na rate mo boaki mo croyou mozambi sezoleka hôtel be mo be bato bien bazana lupango ya mwana musaka pe mo tindi ya kola ko ya to kola ko donc mo so ba formation te donc vous aurez ma formation que là on comme ma grande dame fa se comporter boyer grande dame fa la raboyer grande dame fa la raboyer donc vous ça la tellement manière on a été formation c'est très important et moi bato ba école c'est très important et c'est très important pour la bato la bino pour la moto la ngate pour la maman paradis mo cambio ko ma pata Chantal Bolangeso si oh Chantal Bola mtavandi on va se luka tout ba combattre mais ba kokate ah oui c'est ça le problème. Et ya nasa la besoin de tapotage pour sécuriser un live. Non le baron belé s'il vous plaît. Non le baron belé. So motel na TikTok na longo ba photo msu na chaki parce que ba pesa ka na chaki na 5%. 5% red et singa ba ko bannir compte. Na zo comprendre te ba tuno so ba na TikTok ya ba compte na bango ba bannira raté. Ezala kaka ya Chantal kaka. Ezala kaka yanga. Donc ba raté so mo na chaka bino mal à l'aise ou bien tout ça na problème ina bino en tout cas moi dans mon côté. Non na problème na bino te. Dans mon côté. Fia boy ma ko na problème na bato. Na ko na problème na mutu te. Neti boy ba bengi ngai mingi sile muta bengi ngai. Donc ndenga bengi ngai. To ko samba. C'est comme ça. Vous sécurisez un live, yaya. Vous sécurisez un live, s'il vous plaît. Même commis. Si vous avez un cadeau, vous avez good live. Si vous avez un flair, vous sécurisez un live. Vous avez un good live, bien. Vous avez un lobanan. Pour moi, vous avez un belé. Vous avez un hôtel, c'est un mingizile. Sortie médiatique, vous avez un et c'est un bourrique. Pour une fille qui réfléchit, une fille soi-disant, à sa place, il y a grand monsieur. Elle ne peut pas réfléchir comme ça. Koya ko loba, koya ko confirmer, koya ko bimisa famille mobile loba baburiki. C'est ça le problème. On dirait peuple congolais ne comprend rien du tout. On dirait je le parle dans le néant. En fait, on dirait dans ce na néant. Dans ce na peuple moko bede maloba zo ke na mu pepe. Makambo solo mais bango baso considérer en mais le couteau bon ba considéraka. Donc on sentit que moi si moko bimisa na famille mobile baburiki. Na mobile ne buriki. C'est ça le problème. Est-ce que moi je ne sais pas un grand monsieur, grand monsieur, il y a un lobby, Nzambe na ngado na Congo wana to ebité, donc batu ba gagner ka coupe ça fali na papa Hervé et Sili. To che côté musu to che Watanabe. Bato lelo ba pesa biso fierté lelo ya mboka plus tard so ba koli po Nzambe ko battre bomba aussi ma mandefa pembe po kota la tata o mandefa bimé déjà pembe kester ka kufa papa mba kufa ye mutatika la mais quand nde ba collègue ne ba ba kufa na humiliation totale tala mutu ndanga zo sila na humiliation mutazala ki icône zo sila oh pitié tala icône ya mboka ba kombo na so ba pesa ye songe ya mbeli le quoi d'accord ramane ba pesa ba kombo nyeso yoner auto pesa ye oso to soka musique ne to kwa lengi moko boye lui-même elle peut pas imaginer la place to chaka ye mais voilà moi c'est quoi isaka mobali lelo na ndime ngo samisu ba kataka isuki ba sili saka misisa ya samisu oh samisu akwe yaki tala ndenga ko isi mobali akwe ka ba azo complète azo kweya moi si botala ba relation mususu ba lingarate o moi ça ba relation mususu soki olingi akuto ki olikolo pa bambi ona c'est ça le problème voilà c'est ça le problème et j'ai l'horreur de ça fait la honte ça fait l'humilité et ça fait des bourriques en même temps et ça fait quand tu t'assois, t'es en train de réfléchir, de dire, bon, qui les a débrouillés. Donc, mon tout soit, où t'as une vie à Mayandi, bah, tu as une vie, mon honneur. Dans les amis qui oh, non, Seigneur Jésus. Bon, le bon, on fait un bourri qui n'a qu'un des classes, pour aller. T'as la batte, ma classe, ma comportement là-bas. Chaque classe, n'a pas la boutou. Bon, mais classe, n'a pas la boutou. Na ba bureau na butu nga classe na po mona ona journée mais pas batu to sola o mona nga buru ki banda ko bota machoko ke do comprendre ngate nga maele la nga kaka na entretien ma wana maele bo motizongi nga e ya kaka na musala e ya pe kaka e pa mundele la to kuta na bino batamokile ya yo so ko sole ngina maele nyone buru ki kutu le msunga na zo réfléchir bien ko le kaye tala grande dame ndenga poita
atanda ko isi mobile balba ko fona humiliation parce muto masala ban azama na conscience ko réfléchir ko lobake ngai déjà na komaki moisi officiel na 2008 moisi officiel mais mobile azaki na moisi na ndako mobile na mwana azaki na mukie siko bo pesi lo mama lia raison faut bo pesa moisi na raison bo pesa moisi na kitaka na ndako na va boyaka buzoba bozo comprendre sikoyo esika nzamba humiliaka batu bozo comprendre na ko finga yo lelo te bozo déclarer live na bo déclarer live ya ko yo ba vérité so si conscience so mela whisky ki bolo news azalite bo msala mabasala bakate na so ba page yo zela na ba fani na yo wana oyoksi bango soni. Est-ce que tu peux réfléchir ça? Est-ce que tu vas que des missions mais la whisky yebisa biso na temps normal so tozo que de ça la makambo ko legala mokili to comme la whisky ko cha kuiti mobe non parce que so passer devant public faut yeba ni na ko bimisa ni na ko loba et là mon soupe na ko loba et retourner contre nga et là que salio yango wana on la sikaka ki faiblesse na yo ki motema mabe pe motema mabe ya mobali na yo ke mobali no za mobali mabe le lot peut se sous maman lia avec respect les sous belé raison les sous belé pour moi na biso wana Mourinho écoute tata James na yebite soki zaki Sempiro bi Mourinho oya zalaki bébé nani zalaki asuka pour oyo le raison ba libana comme la femme officielle na 2008 ayaki musana na 2006 siko Mourinho Sempiro azalaki na muke petit tia comme na 2008 officiel na 2006 c'est que babande ko tia déjà banini est-ce que vous comprenez ya bo tapoter nga live ko bo déclarer live notification monsieur ya il faut bo consommer ngai na ba fani na yaya boza na bilengi bo ko kuta bisolo bi na ba page il faut bo boto bongo bisolo bi no to bosani nga na bi no to bosani te ya to bosani te en tout cas whisky o bombi la sa manette Kwiti, mais bon, on a sa manette. Malaba muto la bama mona sima kwiti, alba mamba solo. Ya yel ngoko défoulé. Wani yo défoulé pour nabiso. Heureusement maman ali ya kimara humiliation. Oza ba humiliation. Heureusement maman ali attend. Ta yekuta timba kuta vatongo etana. Maman ali ya bendana ki déjà humiliation. Kimera kendaki déjà pour ba humiliation. Donc en 2006 ya what a potelenga live what a problème nga tout ça le problème t'es tout sur le bien j'espère surtout sur le bien nga ok on s'en bon pressé pour aller on se parle très bien demain c'est dimanche ici c'est tata de wesh tata de Didi Stone toujours faire des analyses nana kat analyse so y na beti e ba odire kenda bongo peut-être on peut gazima même temps analyse même ta gazima ici c'est maman paradis ah bah ça m'a jeté ah bah bête analyse on peut gazima oui tu es pas un télo yaya n'a pas besoin de sécuriser un live ici c'est Chantal Bola qui parle live c'est la sécuriser quoi yaya maman non le s'appelle Sabinote si les tata de Didi Stone c'est mon bébé d'amour c'est le bébé chichi bébé chimène à moi la lobby boy et soit bino et soit te quoi yaya je suis tu as vendu la tête mais malgré toi on a hiver pour ça au fond il faut les ya mon pépé libanda et si ça va choquer les bino te ba fan oui choquer bino bon à vous ça n'akiti à quoi le mamounine de la gisige maman on va parler en français délégant ou tika la délégant tu es délégant mingizile au moins que expérience va m'attendre le lieu si la nante faut mon ba pis 4 voilà prendre faut mon ba pis 4 ba psychologue vraiment faut que tu prends le rendez-vous t'es trop sérieux mais comment quoi que millier tata wana boye c'est quoi tata wana donc si ça peut écouter papa Muniro écoute tata Didi écoute tata donc c'est Didi c'est un peu dans la mukie yo na tata na ebo sa de mama salité maman Lia baza réaction ah bah poto tzo so bébé ça que moi c'est non mukie donc yo yaki po panza libala batu yo la musique te donc so batel quelque part ozana gindoki yo gindoki ba leso yo miso batinda na tinda ko mukili yo petit na tinda ko mukili yo kana mission o panza libala mama Lia pour kana mission musique te pour bambanda okuta me bambanda pour ba danser c'est la bambanda no bunda petro o mo ko buriki pour to lo biko o kana musique na 2006 oyo son posé kosi pour danser de basalaka à l'époque na 2006 en tout cas quartier la tebeta en tout cas to sepe là yo le bin lelo quartier la tezalaka mabe lelo comme ya bien mais tu te trompes madame et comme go mabe on m'a te beta conseil mais vous en la gazité
totoka na mutu moko ya mboka kaye mukonzi mukolo na bango ope ba yebi na étranger mais tant nga ça l'humiliation tala tateli ba esimbité abeng sa ya coach moni chiki kende te point siko ba tiesko quartier la terre kala ya boni boyo ko ya mais so quartier la terre ça rende que ça papa biso bozi na ba dayes ba keti biste kuna za bibalite bongo aigle bima kuna yongo expliquer biso nini mama bungo mpela babima kuna yongo expliquer biso nini ba Suzuki babima kuna yongo expliquer biso nini kana quartier la terre qu'est-ce que poser nini nzemu nini ngo oyo yemba bando na quartier la terre biso to songa banzema ba Suzuki akala banzema ba shokoro babia yebisa biso ko boniko yo ko poser na quartier la terre tant toi reta ba obenga na ngambile to komi 21 to ko pesa ngakanda tena fungolo kamera no bidi match pena pesa kende église na kende ko sambela no fungolo kamera toi tu prends t'as un bête le mot tu te prends pour qui toi tu te prends pour qui toi yo qui se poser ni na quartier la terre tu te posé quoi là-bas yo ko to kiti sa orchestre kwea mais viens sur toi tu es sous carte que pour na yo tu veux éviter orchestre comme ba simba ya muloza orchestre silat orchestre bebati à l'époque bono lokuta boyoko Métis Kayeni lem so comprendre te Métis Kayeni bozo ngisena nko est-ce juste pour la son orchestre na Métis Kayeni yebisanga Métis Kayeni madame Shomi yebisanga est-ce que juste pour la son orchestre wana yebisa boniko ko sabiso benini oza aveugle benini manete no nataka bani ya kotanga kaka obe obomba kwiti obeze ba aveugle me beze ba pia yeba sous-marin yebisanga manete olataki eza bentelo obeze manete ni obomba kini na sima manete na pena mutu na obacha okota ki scanner cho vanda na kiti en tout cas tala bato musuka bazoluka ngai nadini babu nzambe na ngana zoluka grâce de Dieu nazoluka grâce de Dieu Seigneur Benjamin Fuma Putu nakoluka grâce de Dieu nzambe nga ba tentation nzambe na ngai chanter nakanga TikTok nakende kibokolo news nakanga ngai TikTok masumu ya butu ya moya tonga ya pokwa ngai rando vérité moi na sa nini je vais faire quoi kinga sana suka chef d'état-major passeport rouge. Qu'est-ce que je veux faire, Magali? Magali, viens à yo wana na zoe. Ngaye, Magali allait. Maman Esther Rodriguez. Je comprends rien du tout. Na loba benatika. Kota la buriki mo boye. Aye pembeni soi-disant. Tala via comme soi-disant icône ya mboka soi-disant. En tout cas, on peut beaucoup faire les millions de choses à ma belle. On peut beaucoup faire les millions de Sandra, Kalunga. Mama. Yongo leo ko via za ko apio. Via mtatino ko sala mission ngo via kanga ko wa peta ba gafe. Ngo via na ngo sala mission te. Via na zaka na raison. Ba ba via na mais pour nini sal bon moi si mutasali. Pour nini ka yozo sala tika pe moi sabima. Moi sabima na ba gafo. Na ba gafe ba buriki boy. Na ba gafe ozo la sake. Si via vanda wana bana ko tromper mama ya bana na e mwana sana no mukie. Azo tromper na mwana ya musala. Mais on peut exemple nini ngai on peut exemple nini ba communauté mususu nzambe na bikolo mususu les grands Inton les grands Mopao Mokonzi Seigneur ba comment ko reconnaître biso na étranger la mususu na tata oyo tala humiliation oyo tala tato ndenga kiti le ko la vieille chaussette abandonnée moi c'est un peu moi na musala wazo ko loba bongo moi na musala kutina mayanza ye aya s'exploser Boaki balwa. On met là combien de bouteilles de whisky dans la journée? On met là combien de bouteilles? Whisky on met là on va pas moza sir. Whisky on ma casse. Ah bon? Comment nous avons bien? Amboko na omena loba lotoko. Bo me so masanga mundele. Ozaka na bien na masanga bokoko mo lotoko mo lungwila. Parfois les malheurs c'est pas bon hein. Parfois les bénédictions c'est pas bon hein. Ozaka na bien. Omena ba lotoko na ona simandaku. Mayanze kocho koto bazwi nzeta kombo ya kamundele. Ba piche ba lokolo mo ba tsomboki le sala bien ba cho pétrole.
Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Intégration à Zozoate. Avant d'andako za na piscine, ba frigo ba na misala, makoloka likelo kiti. Maze intégré na mutute. Ibo njeta soke tengami moya ko telemisango ezate. Njeta soke tengami se baby. Bon beselenga volume kuna yaya. Bolingi bino bobo tengama. Yaya. Hey, oui mo tengama. Mutu ba pesi ya bomengo masoko ka bomengo te. Subo mona likambo. Mutu asala bomengo asala ba makima ba 50 € te. Oli kama munene. Ya soma. Bozo que c'est formation ko. Aye bande ba fana na grand monsieur. Po tombola mobali. Donc il y a 2006 au côté orchestre yo qui sont posés dans orchestre ce côté di distone na ndaku abotami c'est plus de Mourinho abotami mususu James azana nu bébé yo ko s'imposer yo à part qui ndok sura na kisi to na nini ebisanga na modèle ndongo zala ki wana yebisanga lokola lituko elemba lituko kalanga mikate tro ko ba l'huile ko to lituko e gata yebisanga nino ko s'imposer nino ko trafiquer ba ndongo yaki wana yebisanga ne bela ba danseuse yo kuta ya kano na kati wana nino ko trafiquer mutu yo mwana mwaso biluba luba nino ko tinda ko bongo qu'est-ce qui t'arrive toi nino ko tinda ça la sortie médiatique que après yo ngo za numéro 1 mais tu le za numéro 1 te numéro 1 on se prévenir exception numéro 1 on suko yebisa biso numéro 1 ne pas ani et c'est gagné numéro 1 na bino suko ah ya yo petit kanga na chargeur na ngana tiens ça voilà. Ok. Dans le bien, numéro 1, on se goye, on se pose na nini. Tant que non, on gênant. Dans numéro 1, on se pose na nini, kuna. Dans numéro 1, yo, ko numéro 1 pas tata wana. Oh, à part qui c'est qui ndoki ka soko ya nani. Donc mutazala ki na mwana na ye. Mutandime na humiliation. Aya ko lobake, iya banda libala wana kala si babala ka ye betis ken, la femme officielle. Yesi babala ki mais mutona zakina mobali na mwasine na ndaku. Mama bana ne babala nano basaki divorcité. Est-ce que siko to ko calculer mutune asa na mito batunini. Boye bisabiso. Nasolo baka mabe. Boye bisanga te chef d'état major sona lo baka mabe peuple congolais chimene mo nanga. Bono balanga na lo baka mabe. Naza ça s'interdit. Boye bisanga mobali wana zaki na ndaku na mwasi na ye na 2006 na zoloba di distone sa botami bana babotami o wana kutem soza bébé bo déclarer live na ya soki 3e live koyi soki ka 3e notification bo sécuriser nga live s'il vous plaît pardon siko mama wana lia alidor azaki na mwana ya bébé mwana sana mukie soki ba 2 ans ba 3 ans iya ko se poser nini bo le ba danseuse ba zo beto ba boko na piscine kuna obeta li sola piscine te poani ne longelo zaki nango loka mutuka batuti e finani yo kompressione batukuna pa kindoki kasoyeki na nini bisabiso omuli kindoki no bimisi ko sala kindoki wale so kindoki kala oya ko boma moi sa chance mama ali atimba ko kala ke ya boy humiliation bi kede tikala kuna tande ba bimiso na silence tande ba bimiso ko silence so mama ali azaka n'esprit te asimono na nzoto kida bombanda na yo ante super mo sabatu. Si vous exemple nous on peut ça tata wana ya mukolo exemple nous on peut ça que iye tata ya mukolo bongo ba yebie na musique africaine ba yebie pa yo tata na avancé te on beti stade te yo moni tiazo kene na mbokoko boy stade ya beti te soit des grand prêtre a beti stade te arena ya munene kuna koki ko beta te normalement comme il y a un grand prêtre yo siko numéro 1 o yo za la chèque te o ko s'imposer o comme numéro 1 mais arena kuna bo beta te parce que bobetri botondi cité plein tendenge zaka liboso tala concert za de concert zate obende makambo za moi sa poisiti kasi faut fungoloti moi si oyo ko sala diverser ne moi sa lupemba pour l'époque moi si ana via yo kana soute banda petit banda momia kenda mama lia banda keda via dinda botala ndenge Titanic eza ko dinda taluka ba sauvetage zate kasi yelo kiki posi nezo laksati yo kasi kionea ndio ne kiposi kabando koma na pembe na viena za sona moto te boye bi onte yo toro na finga ta analyse boli mbisanga na ugaze ka bordir mo bagasi mapo ya beti ba bordir makasi fo ba ugazeti kasi bando koma pembe na viena via kuyati elote asala sale lote travia koma ba mili so monta ti ba petit hotel. Viens commenter, viens que notre maman Alexandra. J'ai Olivier. Son homme se repose en paix. Maman Alexandra, je ne mélange pas. Je parle.
ba petite bonne nzembo fallait pas aimer la bango. Intérêt n'est aimer la maman Alexandra Nzembo. Moi t'as aimer la maman Alexandra Nzembo. On est comme les bana pas kufa na Congo. Bon moi la moteur ma bébé moteur ma bébé c'est Chantal Bola la vérité. Yo makila 8 millions de morts. Bala ba kufa ko ya ba bébé ba kufa nyoso ba olimwa na ba poto ao. Si on vient aimer Nzembo. Viens au motoro, tu veux comprendre. A dépasser pas que là. Il veut comprendre que humiliation. Kasi mudane mupanzeti. Muda monga fula walini. Nadine babu. Ema tebino otima mama otima te. Oh, kai mama be nga bongo te toro. Yo pe mena toro ko so sa mama bien. O pe mena yumo sa mama yuma. Chef d'état-major, ingasana suga leader. Yo. Bota nga live na poma mutute na kata gas lobby poma mbolo bebele lobby na kata nga vande ya décembre na kata boko moso na kata metiske na kata na na ko loba na joie na ko loba na ko sepela si Chantal Bola c'est tata de Didiston yo la famille so le kate o le gandeni yebisa biso yo no kibola bola yo le gandeni kasi elasi ko zentelo te fani gembo lipasa ko zentelo te en tout cas bokota ba buriki na bokeste eta bokeste shita ele ti société travail sur te quoi ya gati ele no comprendre te société quoi ya lona mkola lelo à l'époque siko ya mameli ya mamalia leader concert vieux beta yo mon pauvre ba musicien ata bébé se doumi ba musicien ata yo ba quartier te kufa quartier la tende ya bien de yo na sens ni za bien yebisa biso ni na ngoza biana bobeta ba jeba mbanzemo batatala ba mama ya ça nous intéresse pas. Tala on ba quartier la talelo ba ba banzemo na bino ba soifes ba kuma désespéré na libala ayo ka yoka yo no ka eglete no ka papier vete no ka kitito ka bino on a tina chesindi na yoka yote ngaso na ka confina bia kala mo ba wala kala we on se mis trompé tu te trompes toi yo bomo keste wana yo za burike yo bomo keste wana yo solo bake les londe commandé quartier latin mais toi t'es folle hein tu es vraiment folle hein je te dis la vérité hein yo bomo keste kala ba misaba ko na sute yo orchestre de misaba misia zo yembo senti ko keste zo poto keste beto keste feeling tala bo beta ndé bo beta te et comme orchestre forcé hein sire. Ah d'accord ok c'est bon oh y a pas no kutabo yo ko sabiso ba tuto vivre nzamba pa sabiso mikolo tozo kola ba date zo tozo koma 2026 yo ko sabiso yo mto na 2006 to comme na 2026 to mona makambo ndengo zo kende nde makambo zo chité via za suna page te yo ngo expliquer biso mais yo ko suza numéro 1 de bokuta na ki bon fait mon peuple la pour yo numéro 1 pour yo tanga musique mais yo tanga musique te yo le tanga musique mais na diplôme musique ke na mai mais yo mobali ya moto kuche na mwasi na ye na ndako na bana na ye yo bandi ko ya do yela ka musique o yeli bolingo ya même temps yo ko se poser yo comme numéro 1 chance ba peso occasion numéro 1 moté ba sundola yo tande ba sundola yo mais malgré ça comme numéro 1 et roumeli moi c'est Kimi mobala koti studio yo na yebo zakaka ayembele nzemba lidor ba parole abimisa na kata nzembo wana moza burike omele nini o mama na ke sala dendo na ke kalinga dendo na lia toi t'avais dit quoi pande ko na mon épisode de continuer épisode du lobby épisode de continuer lobby parce que na kutani kana ndambu wana il faut na no ba détails susu yo ah bon mais c'est pas possible makambo leki na plateau lo ba yango wana do mobali ya batu azalaki na mwasi ne o mabala na donc ndenge ba yaka ko kotelo awa mwasi abata sale lokote mwana ya batu mobali nde mutalinga ka ye mwana ya batu mais yo komaki déjà la femme officielle na 2008 yo komaki femme officielle mais motola zakina mwasi ne na ndako
Bah, quand côté là yo. Mon bébé, c'est pas ton côté là, comme un bourri qui m'ont comme. Pourquoi t'as pas fermé ta bouche? Pourquoi t'as pas fermé ta bouche, ma? Koko na ba quartier kontaka ya mo ba milliers na milliers kontaka soki na milliers ba bourri ki bourri soki na milliers mi bala ba délégat ah na comprendre c'est pas possible quoi. Vous arrêtez de déclarer des lives, c'est pas possible. Tout le temps bino bino tongo comme nous bo déclarer live na ngala bino po bozo tapoter na bino te bo sécuriser nga live te na ka sa dendo na uti château rouge na le na kwanga. Tokutana bino lobby, il est 20h46. Ya lobby zali Ah, bolingo pengu sanga komi na tota, tozala mabondi li na bosta. Tozala mama mwana moso tozala mabondi. Ozandoki, ozamte misala mabe. Biso tozala mabondi li na bosta. Ngala koti mabondi li. Yo ko pengu sangai. Mobali wazalaki na mwasi na ndaku na bana na ye. Yongo di distola yina, utilizo alingo ndeni. Tama kabosolo boza burike moko di jamais vu tala okoma kolata okusala concurrence na Didiston mais toi tu mama ngai nzambe makambo kolobende zebe na kanga kamuno na bona ba problème na lobi buriki oyo po yo poza na lista ba burike mingizile tie buriki accompagnement illettré yoza buriki illettré mingizile donc yoza na ba titre ba combo metisken alliance mingizile alliance buriki illettré faut to prendre son na balingana na ba français alobi boye akoma ki femme officielle na 2008 akoma ki déjà ok d'accord wala no sineki même parti leba somaki tata no mutuka leba somaki mutuka tata na bango yango lieki na facilité yango damai batata musulo koso bordir yango lieki ki bokolo news Mama lia sara bendenga kimaka va moi soit timbe pour rien ko koma nini bonga na simi nzungu ango sikoyo to bunda ono na ndako mama lia comprendre que yo les galidors ça yo so ba mamba salité les galidors ça yo ko so talo na misiko yo mo so camarade na yo mo na camarade na do ma mbo zo lo bayangwana do you finish fa mobali na yo do mobali na bimi mutu mabe donc azalaki na mwasi na ena ndaku a tromper mwasi na epa na yo danseuse ya mayanzi na makolo siko mukile koma koloba te mwasi mabe alia kimaka mobali na ye déjà banda kala alia za mwasi mabe mobali la ba kondana ke na ba bêtise na salaki akomisa ndaku shamukwale ba danseuse bayaka kobina même temps bayaka ki Mario na kati asala bomba ba salité allez wana siko bat ba loba te za mwasi mabe le mobali azalaka na pasi yende sikoyo akimaki mobali boye bwendoka nde bango babanda na bango na 2008 mwana zano mukie ayebili bolobike te ado mol sa vie passé mais le mama li avandi na poto après ebike kuna déjà ya kubeba aboyi ndeka humilier mobali na siko le problème est grave moi so ya kenda ni jeton ni kobima de basi mso ba musicien babima ni koya koloba memi wana respect wana mingizile buriki amabe buriki bagateki bazo pesa ta honneur azana ye buriki ba pesa honneur garder ton honneur wana buriki elakisi bande l'école otanga te siko musique wana do yo kende ko tanga kaka musique savoir vivre vivre avec les gens. Donc toi tu sais pas que moi je na pesa respect atambo ke la ngate abima na libana na facilité atikela nga kindoki ngana yaka ko luka na sali kutu mabe ya tikela nga donc kindoki ngana yesimba na ngote yeto sundola afanga na bando ko sala ba gli yesa sundola kangai mais na pesa cette occasion ça te dure rien du tout. Na respect muninga moi ça veut pesa yo ko cacher nde lelo déclaration ya munene na yebaki fomba vandela nga awa na yebaki bozana na longolango le baso so no ba déclarer page na bozo ndima te déclaration ya munene wana eya naza menacé pourquoi ya bozo mona menace le kidebi boza poser lena yaka lobi boyeba lena yaka sope no ya lobi beno ya dilendi ese boyebi na tongo ba nanga na ganga ka na zalaka libre à parler ya libre à vivre
ofingisi famille mobali no obimisi na mokilike mobali no mobali mabe aza mobali mabe parce que ya bandaki de yako bimana mwana ya musala batindi siko ya déclaration batindi mususu siko ya baje ya bota bomoni nazo begete bota potelenga ya sécuriser moi le live s'il vous plaît na loba ke belé te live bino bozo sécuriser kaka pona ça bloqué bomona ba minga ba collègue na ngate mingi bomona ka boyo ko vendre boyo ko sumbela asumba na nganda nde na miro yo mingi na sumba na nganda ya bo sécuriser biso live na ba cadeau ya bo tela biso tek bo komi ko soza na cadeau te fleur on peut ça te ba sengi yo cadeau mnete ba sengi fleur sécuriser live ibo komi good live po yango pe chaka poa ba cadeau chaka poa na live notification munene likamni na lo ba mabe muto abimisa na meli whisky la na sortie médite non que ça dendo bo sakana ngaite nalo ba malembe na butu afingisi mobali na famille mobali ne ba yakao o asundola ka vie le ba condamner ki vie na buzoba ya vie sala ki wana mona mwasana mama li a supporter buzoba ya ba danseuse malheur ya ba danseuse bana batu ba innocent ba ye bazo nyoko na bangoda na ba danseuse na mama ali ya ba supporter ba shoki afandika na libala asali nyos afandika na libala alobakate akanga danseuse na cuisine na papa franca de lit mama afanda likolo na mbeto akita bakanga danseuse na se akanga ku danseuse te mwana musala via lobe ke sukola ta makambo ezali ya boti kapso to vanda via lobe ke sukola bandeko mama uchi poto aye via lobe ke sukola mama ali atikali na chambre alors bon que moi na cuisine na beta tout na zomo eloko omela mama ali akita na cuisine akanga vie na mwana musala titonti ba kolongola titonti ba kobina mutakala kakabwe vie kakabwe mama ali aibi makambo leka lo nyoso wana obosana ki donc yo comme que moi c'est officiel en 2008 Saint-Piro na muniru basana bana mikie siko moi ça na bokondana ke point muta tikira bino libala na facilité peuple congolais bo bambaka moi ça na mabanga sala binoni atika aboya kutabite aza mutu munene na mboka na humilié nzela ya poni laissez tomber banzela wana laissez tomber ndendende banzela wana ndendende akei atiki laissez tomber batiki laissez tomber mingi zile yo pesa so laissez tomber batiki leki yo laissez tomber banzela wana ya sibirango kanga ngolo motema zala na respect yebani na koloba mobali na bota bana na ndako no kutaka bana mais comment cause la bourrique boya to kola na masina est-ce que bana masina baba bourrique lokola yo comme ça est-ce que bana chango bazalo lokola yo mais comment tu peux pas réfléchir même bana selembao ndako wana kutaki bana 2008 mwana Saint-Piro Mourinho kote tata bazano bana mike yo so bimana mobali aza marié ele yo mobali aza marié so tromper moi si na yo na mwana musala mayanje longona lukola suka tikaki na lukola katikati mususe kota ki boye ba pota tiba chaka petrol eka ukaka tiba laksa kolata tolopo mayanzi pota li yanze bela ga nokete po seka li yanze beli koma ga poso koma ga makasi vous savez ya tiba bachaka miki elongola ga poso miki ya ti lelo ba ba che ba bibon ti lelo ba ba che ba kanif awe ya ba sauvetage ba che ba sauvetage partout na sima ya tabino moko ya bazui sir ti lelo ba chai bazui lokola sir ba sali lokola sir ba komi ko sali lokola suri ba che ba bibon ba che biloko pe na sima ya tabino moko tozala rabatu na mokili mwasi wana yaka kate mama lia ayate akrashate babwaki bilamba mama lia biso so tomoni mais babosa na ki bilamba na bango pesa pa mama lia to pibilia batune ne misho bilamba na wanga na beza yete vio kosi bilamba na yo ngam na pibilia ngo eza bilamba na o tonton de tonton kenda ko zonga eza bilamba na yo tika yo bwaki ya muninga me yo tika eza bilamba na yo wanga na kampani po baki ke soko ndime ona miso abatu vie ko sala yo soni
Mais pour nous rotinda moi sinon que nous sommes makambo à sali. Donc beti pe mbatate. O gangele pete na sortie immédiate à sali. Donc il moment ngo bezi. Donc il y a le babongo le popo tala mabotala magalisu tu te vieux aussi là. O ya la maboko moi si mo be azana makambo te. Ora ezate. Moni mama ali azaka na makambo. Mama ba minu azaka na makambo. Ba sinon so botala bango bazaka na makambo po ozalaka à l'époque ya na vie. Vie ozana nous. Mais oyepa moi si mo be maboko ikauka. Yaya, mutalia kindoki na bomwana. Bongo kuzana santé na maboko ndi matembele lo bindika na bikedi. Lobe oyeba te ko ku tezala te. Minda ki pelepele eno soko ka bilinga pétrole ya pétrole. Minda siko oyeza na pétrole na singa. Yaya ko respirer mbula kama ko respirer loka bon. Mais mutu se beba, ye mutu beba va kutamela whisky automatique et beba na motema mabe. Oh, trop bandene. Yo soka ki jaloux. Neti boy ne soka batumboli beye mtatumboli awa Chantal Bola le tata de Diston lek leader. Oh mais yaya tika amonika bi oh mobalo komi boy ndenge nini te ngasko ndenge ngana za lia ndenge mobalo azaki roi azokoma so roi te ngafuna kende ngafuna garder ki alia na alia kenda garder ki alia nai tala mobali mabwesa aussi là ozana ote yo komo luka ba pomme na ba fali ozala ka susu te vie jaloux nde yo ne vie jaloux te mama be okenda maboko moi so mwaza ko raté mabwesa lelo moi sala ufungola mbanga tuzana kwa koloba na kesa dendo pour bazo déclarer live bozo sécuriser live te bozo comme good live te bakado pe bozo chate live za bug ngana ndo bagabu nazo senga binote ngande live na ngaba na komi na bati na tikali na 5% nazo bati 5% au TikTok komeli ngabi na 5% de tikali ba obwaka compte na ngai yo ba lobi no bo sécuriser live ba obwaka ete ba okanga ngwe kanga me libela nde basala liboso to bandeli su ba bone ya yo mona ba bone bazaka mingi te bazaka ka sona na koma ba bwa kinga sona na koma bwa ya wana intéressé te bokanga ndi munoko yo munoko ndi intéressé nebi que vous la nga réunion ngala yebi pas na vous la nga ba réunion moi je sais sikoyo mukile pesa ka yo raison mais moi ça batu balingi les kamunini moi ça naza ali azaki moi si mabe ali akima mobali bobeni na lo babo isa nga kanda na lo baneti sérieux mo be naza nga sérieux boyete nga linga na ganga na ngai j'aime comme ça je suis naturel bon comme ça ngani soirée na kati live lobi ka na tongo ou bien lundi be mardi mukona yaka yeba na raté batu bapesa ki raison moi ça batu balingi moi c'est ya batu moi na batu de kamuni na lia yemo moi si mabe ali alobisaka batu te ali akimaka mobali alia mais bolingo bandana 2008 Saint-Pierre Mourinho Metis Kaine zano no bébé sikoyo makambo yo koloba o ba poser nga numéro 1 yaya kando oza numéro 1 wana na kichi wana na mofleri selo mutu na oza numéro 1 mais ko chaka mama ali ndenga za wana ndenga atika bino ndenga tika laisser tomber mobali na onde laisser tomber ndenga tika laisser tomber bota la vie mama ali ndezate bozo ko kaneka te yo mtozi ba piscine bambongo zwa ba piscine zwa ba lopango zwa ba danseuse beta ba ndongo lingi ba musicien kanga bango succès à la tête mais tikela ka mama alia penae pas de moi qui là tu tikela onyo sote diabolos tu tikela otuti Nathalie yo lisusu Nathalie yo deuxième fois okoka utala mama alia deuxième fois tikela onyo sote ayoki mawa sisi mokoloko ya koyeba ezali lelo to yebi koza buriki omoni nzembo yo oyemba ki yango futi yo uzomona mokoloko ya koyeba ezali lelo te o muta yemba loka kwanza ayemba nzembo ayemba ifutaka topesa tanata topesa tango nata topesa tanata wana yo mati mokoloko yeba ezali yo mo repetango ezali lelo te ezali lelo te oyoki
kasi topesaki temps tomoni temps yo moko kaka esopi yo ka temps topesaki esopi yo ta yo moko yo kobimisa bavérité oyo ifale mpo yo lobango oyo kolobake mwasi ya bato azalaka na libala yo troubla libala bato mobali nopesi ko tobimisi mobali ya yezaka nandi mpo azalaka deya na mwasi na ye atrompe mwasi ne pa mwana mosala donc na baliste ya babosi aza bosi te na baliste ya bato ya mayele bapapa bagrand monsieur bamusicien tolongoli ye na esika wana il mérite pas tala moninga papa wemba toujours akufa na komba mama amazone papa Kester Florence nayebi te soki nazoloba beso mama Florence benal mpo bazalaka mibale me moko baboyanaka mama abala te oyo abala na États-Unis tala yo humiliation okufi na nani na chanteuse nakei chanteuse alias danseuse pas comment danseuse pas comment balola loketo chanteuse et danseuse mon humiliation on quitte kaka on comprend petit on comprend tala maloba bakuluto yaya on kufa la humiliation on comprend une femme bien bâtie sa maison mais voilà une femme pourrie il va pourrir tout il pourrit tout une femme pourrie il va tout pourrir tala mutu ndenga kiti yo zalaki na mwasi na ndako na bana na yo okepa ya mwana musala ya mayanzi mwana ya musala mokoloko yako yebezali lelo te atopesa tana tatopesi ta tokokisi ta bopesa mosa na lia raison bobetele maboko aboyaka buzobela ta ye alingaka te atiki yaya atikela yo laisser tomber batikeli yo laisser tomber banzela wana e laisser tomber abondeli yo mingi abondeli mobali no yembela lia lidor nzembo mais yo zana ye bongo yo numéro 1 yo linga ko s'exploser au vanda ndingo lobby ngai mais les bazo yembela ali ya nzembo ali ya sakenda combien de temps mais yo zana déjà na kata ndako wana ba yembela lia salozonga ndako na yo soki ozongi te okoyoka sango ya milelo okompana nzembo wana te milelo chilelo mon amour alido Didiston bosali la mama likita yaya mais osali kana ndako wana te bongo so bozwa numéro 1 omelai tumbako qu'est-ce qui t'arrive dans ta tête? Ah, c'est normal. Vous avez coincé, vous avez boloko, dépression. Tout le monde a déjà ba dépressé belé. Na mais ça, mukileza obeba. Ali yondimi yokende. Otikanga papa lobala nzembo ata bimi azongi na ndako muto kotuna zate. Salozonga wa Blanchette Ngasia ya papi de das. Salozonga ndako na yo. Soko zongi to kukuta sangwa milelo kasi yango milelo simombo mwatika ngala mawana ngai moko milelo ti kolela na keta dendo mungwa mutu moko mata wangana ta dendo mungwa sugi na ye mutakichi mutu moko mata na keta dendo nga mungwa na someki kwanga na Chateau Rouge ya wa mata nga mutu moko mutu mata na keta dendo mungwa na kalinga dendo milelo Nadini babulo keto shenento herble Benjamin Fuma putu. Mutu moko matawa yaya. Nake cha dendo de mungwa te kota. Pona no sisa na kalingi kaka. Bo mata mutu moko wa s'il vous plaît. Nazo ko cha dendo mungwa. Pe kota déjà. Bo mata langa mutu s'il vous plaît. Rando vérité mwana. Yebi likambute rando vérité mwana. Rando vérité mwana zalaki wapi yaya. Makamwa minene bimia wa rando vérité mwana. Milelo. Mama alia nenga zana. Atika laissez tomber. Papa on a laissé tomber. Banzela wana laissé tomber. Maman ali atika ka laissé tomber. Lelo na mingizila lia si buriki lettre. Mwana kwana na mayanzi rando vérité mwana. Ayeko sopa mobali na ye. Asopi mobali na ndenge moko. Lelo ko finga na mama alia. Bozela nani yaya mako finga na mama alia, bo finga na mama alia. Mama alia la sablo intelligence na sagesse. Lelo bo pesi na raison. Na kecha dendo nga mungwa. Ande ko mwana mo se kizenga live ko bwebisa ba tapote na kita dendo mungwa. Bonsoir.